biso na mboka na biso nzala na kozanga musala komi kolobisa bato babilobela. OK. Eza nzala na kozanga musala ekomi kolakisa bakolobela bakopesa bato babilobela. OK. Et puis okomisa bato na bamisala oyo etangambaki teke bazala misala wana. Un journaliste oyambe mutu okoy bandeni ni oko encadrer na ba question na yo. OK. Éviter na ba question na yo. OK. Pour a déraper. OK. Parce que journaliste akoyi komemisa pe invité makambo. Ngambo. Akomemisa ye ngambu. OK. Olobi ke mwana mwasi moko na ye soki siara. OK. Alobi ke les café le golo to boko ko de lobi abimeli ye repse ba makambo tout ça ba molimo na ye bakanga mona mai faut ba sala ba prier pour ba libérer molimo wana. Aza soki moi si ce que makambo ba réseau n'importe comment makambo maki ma bena ba réseau wana et maki ma be penza babaki ke azaka soki nganga azaka soki mandona azaka soki mbikudi mais azala domaine na biso te. OK. Azali mosali ya nzambe te. Yesikoyo alobi ke mutu alakisi ba makambo oyo leki ya fere mtabimeli ye kikola mtabimeli ye. Bon ezali nzambe mutu asimbi motema abobolimo ya gigora ebimeli ye to eza milimu mabe nde mutu elakisi ba makambo oyo. Pourquoi ba mort? Pourquoi bato bazokufa mingi na mboka na biso? Bato bakufa mingi na mboka so pamba te pasi eza na mboka. Pasi eza na mboka makasi kolia eza pasi kolala eza pasi baswe ya malonga ezali te. Même ata régime alimentaire na biso eza mabe. Mboka na biso biso musaso koteya apa koteya biso musaso koteya kolakisa bato nzela nzambe kolakisa bato Jésus Christ bato bongo na mitema mutatika kosala mabe akoma mutu malamu apoka na biso liboso eza mwana mboka. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba. Voilà, topesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde nzambe ya Abraham, Isaac P. Jacob A. Pambolabino. C'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola, Yende Azalina Micro Awa, na caméra Tozalina, frère Nabiso Josué Liwanda Bron. Je suis Liwanda Bron, de Azana Bilili. Et sans oublier la réalisation, qu'on a Tozalina évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, et sans oublier Maman Pasteur Bene Makela. Voilà, lentement et sérieusement. Nayambi un grand patriarche ya évangile ya mboka na biso awa pe na émission ya lelo to sala ba analyse to lobela moi ba point belé vraiment beau la brancher beau s'abonner toujours na Ciel Ouvert TV beau liker beau j'aimer pe beau partager ka ba émission oyo nzambe ya patriarche Vincent Makela ako yeba na kopambola bino. Voilà, à ma gauche, je suis avec mon invité, le patriarche Vincent Makela. Bonjour, patriarche Vincent Makela. Bonjour, Flamme d'Angola, le pasteur Nzamba Leganropambola yo. Bonjour, Batnos Bonandabiso. Ça dépend, Bonjour, bonsoir. Très Nzamba Leganropambola bino. Na pesi,
un grand bonjour. Et pas il y a Sœur Mariam, ok. na Belgique. Sœur Mariam na Belgique. Nzamba pambolaye na chéri na ye frère John, le Bogar, Nzamba sala bongo longo. Tikete kola pambola bino ba baso bolanda biso. Merci. Ok, Sœur Mariam na Belgique na papa Die. Non, Papa John na Belgique, Nzambe apambola bino ozana mboka moko na héritier Kasongo, Nzamba apambola bino e balandi monene ya Ciel Ouvert TV. Bo partager l'émission oyo, bo liker yango Mayatomo na Paris, bo partager yango, bo liker yango pe Nzambe akopambola bino. Voilà, pasteur Vincent Makela afato dinda na ba question belenga na otuna oyo avant ba analyse belé to sala lelo. Na linga ki na yeba santé na yo santé ya église comment? Ah, santé za momuke malamu, nzoto zokola muke, ba données zo changer. Santé za momuke malamu bobele ka misu ndezo tungisanga makasi yo moko binde ne taille ya misu nange komi vraiment nzamba sala ka grâce mais santé za malamu na nzoto bona za nga malamu à part misu ndezo tungisanga makasi santé église église en forme église en forme batu bazala bokande bazalaka batu pe musu babakisami église en kolo ekoya kate ekufaka te ebebaka te parce que motakambaka ngo zaye moko kolo sumasia voilà. Ok, voilà, et on est là qui pasteur Vincent Makela na yebi ke nzambe ya lola nzambe ya musali na ye aza na contrôle ya santé na ye. Voilà, lentement et sûrement na toujours na pasteur Vincent tout dinga directement na émission na biso pasteur Vincent constant onga na sali. Constant onga na sali na mboka na biso surtout na ba prophète. Tout le monde a kaka lelo c'est mutu akufi au moins na prophète qui gagne abimi ou peut-être to yebaka yete au moins abimi ngai nzamba la kisa ngai pona ko kufa mutu wana mais pourquoi ba prophète wana ba bimaka avant mutu wana kufa te? Et c'est que c'est une question d'ailleurs, mais la perspective mbote mingi et pas ya mwana nangai il est comme ma chérie Sœur Mariette tout ça des awa Sœur Mariette OK nzamba pambolaye Sœur Mariette la mignonne la mignonne OK nzamba le ko pambolaye après c'est santé kitoko bo moy molai et ko sala bongo mala mingi et na perspective mbote mingi pas ya nga motema ti fona bana iti Makibe ma bébé Bénédicte Chipatoka mama bana nangai azomotela bana kitoko nzamba le kana pambola ye pourquoi pas mbote na ba banso yo baza brancher ba kolanda biso ba baza ko liker baza ko aimer baza ko partager surtout mes missions OK nzamba pambola bango parce que flamme félicitations la question tuningai au monde mboka na biso na mboka na biso nzala na kozanga musala komi kolobisa bato ba bilobela OK eza nzala na kozanga musala et comme kolakisa ba kolobela ba kopesa bato ba bilobela OK et puis okomisa bato na ba misala oyo etanga makiteka baza na misala wana mais ba koti kaka oui un prophète azabta kosaka na yete OK ezande to somona ba fantique to somona le loté mais ngalo mona ngoza normal parce que Jésus avait prophétisé dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. OK, Matthieu 24. Ouais. Donc, maloba nzambe ezo kokisama. Alors, ba prophète to somona bazobima avant le kambo salama. Alors ba ke le côté mais il ba kine le côté. Ai ba ki pe le côté. Si malikambu okoko na monaki. Okutumo we akute na ngai. Boy na boye. Ce sont des faux. Et ça comme malukuta, un vrai prophète alors bakabakambu. Avant événement yone salama avant le cambo de salama aye akebisi ba peuple aye spango ke tana nzamba binanga boye nzamba laksinga iboye voilà un vrai prophète moi ya faux o mona so likambo bimi to likambo kwei abimi abani ko lo baba bilobela abani ko lo ba n'importe quoi wana to si to ça déjà to démasquer bango pour so to ça ba vrai basali ya nzambe ba vrai bana nzambe ba wana basala kabiso ni chaud ni froid basa ba faux. OK, voilà. Merci, Bazaba Fo, le partage Vincent Makela. Le partage Vincent Makela, à part qui passait aux appels journalistes. Question dans tout le monde, lobby, t'as la réaction, Salamaki, à collègue ou à la France. Ou à cela qui na France, oyo ke, famille vraiment, lingo kabo la famille. N'engana tout non question parce que tu ko bungi ça un artiste. Ou bande ko yemba vraiment bien, lelo a ko kufa, lobby l'équipe a ko kundaye. Mais tout le monde qui réaction, il y a collègue.
oya muninga journaliste oya yambaki l'un ya famille wana abani ko tuna ba question pour que mutu wana bimisaka mabe ya mutu na yebite pasteur Vincent na tuni yo question oyo o répondre depuis ce temps que non journaliste un journaliste avec ça la ndengo na comment. OK, je crois que ngai nazali pe mopanzi sango. OK. Na sana ba chaîne minene belé. OK. Na leka na RLTV. OK. Na leka na nini na Canal King? No, Tropicana. OK. Tropicana. OK. Na leka na Numerica et puis na leka na Canal King Télévision. OK. Et puis la Canal King Télévision, c'est bambou les belé hein. OK. Na salle à peu près 16 à 17 ans la Canal King Télévision. OK. OK. Donc on a un vieux routier na tali voilà. OK. Alors, na siri ke muto ayambaki Orligola ezaki Noli Tambwe. Noli Tambwe ndeko azaka na poto. Je crois qu'il n'a pas bien gagné l'équipe parce que nasa mukona mbula. OK. Omoni batomi baza kozanga ki professionnalisme. OK, ya musala. OK. Ya musala baza kozanga yango parce que soki un journaliste oyambi mutu owe bandeni ni oko encadrer na ba question na yo. OK. Inviter na ba question na yo. OK. Pour a déraper. OK. Parce que journaliste akoyi komemisa pe inviter makambu ngambo. Akoyi komemisa ye ngambu. OK. Ba question na ye eko dérouter ye. Okay. Yango mona quand même tala mboka na biso ba bengi so pas journaliste moko atuno ba question oloba bilobela simana yango bayo kangayo. OK. Parce que mutalobi mutatido bisaba bilobela oyo ezali journaliste. Très bien. Or journaliste a protégeaka invité na ye. OK. Bien dit. OK, pousser yete alors ba n'importe quoi parce que ndenge to lekaka na ba télévision boye biso nyonso tout bato ba présentaka ba émission basaka ba journaliste te. OK. Qui journaliste ba tangela kayango. OK. Ozo comprendre? OK. Il faut kota penza ifasik koti be kolwana yo yebi wana o ba tangela ka ki journaliste. Mais biso surtout na ba réseaux sociaux bato mi ba tangela yango te. Ayebika mombo kono ba mukia koti na musala. Azana o ba benga kazana l'art de parler. OK. Bien. Très bien. Entre ba question bien, balamoko aleki abani ko sala ba émission. OK. Et ça peut m'abêter. OK. Parce que la mona akutu batoyo batangela te. Batangela tende ba saka émission su kitoko su koleka batanga. OK. Ezaka ndenge wana. Même atala makamwa muziki. OK. Omona mtaye kola guitare na ina, aye kola guitare soki wapi. Ayebite. Mais omona ayebani penate moko muise moko guitariste moko chanteur moko boye atangela ngote mais ça succès a comme populaire. OK. Do ele kaka kotanga. OK. Muto ça la tala ele kamé tatangeli yango. Très bien. Mais il faut oyebaka kozana mayele comment on poser ba question na yo. Question et pas yaba invité na yo. Okay. Parce que na baki que invité ba protéger yango. Malheureusement oh bazo le galelo surtout na ba réseaux sociaux na ba chaîne ya YouTube to sala moi bilobela mingi ba to na ba question terre à terre. Voilà zo peser ba question na yete tout ça et puis nous so ba saka ba journée c'était nelo baki to sala ba chroniqueur na ba chroniqueuse ozoka ba animateur to sala ba animateur et puis to sala ba présentateur à ba émission. OK. Na ba journaliste azali moto oyo atangi que journaliste et puis ye azali spécialiste ya ko présenter ba journal télévisé. OK, très bien. Ozomone? OK. To ba journal ya radio. OK. Yende bazo benga ye journaliste. OK. Mais comment ka monika ka moto boye journaliste te. Nyonso tout tende to ba journaliste. OK. Voilà. OK. Voilà, longtemps ici vraiment toujours na patriarche Vincent Makela. A beti pena c'était na musala o ya ba journaliste vraiment soit disant ba chroniqueur to sala vraiment musala oyo et talisa pena to yebi musala ngo bien te parce que soko yebi musala ngo bien même invité na yo au encadrer ye na ba question na yo au déraper te na ba question na yo ndenge patriarche Vincent Makela a lobby awa vraiment a beti c'était tant que journaliste pe de souci ya profession. Parce qu'il est professionnel dans le journalisme. Voilà, et longtemps, et si vraiment, pasteur Vincent, Oda Pasteur,
ozalaka na actualité à tout moment tomoni Ferregola akufelaki leki bakundaki ye lobi mais naotikola na net namonaki Ciara azobimisa makambo alobi ki molimo ya Gigola bakangi yango na mai pasteur enfin ça ce qu'on a posé aux questions étant que pasteur est-ce que molimo mutu pe bako kango na mai est-ce que molimo ya Gigola bako kango na mai. Ok, avant de répondre yo au moningata no samsala journal ya présentateur de l'émission. Ok. Naki encadré na ba grand nom. Ok. Naki encadré na ba grand nom. Le Kabe ya pasi pindi. Ok. Talaka ba kombo wana. Ok. Deux fois te. Ok. Batokola ba anissé Basilwa. Ok. Azapeli na poto. Ba tonton Jaco d'amour. Ok. La canal qui télévisé ba jupika ki tenge. Ok. Donc dans équipe là ba mamba de haut. Donc dans équipe là entouré na ba professionnel. Ok. Et puis comment ça n'a été les kinanga comme appelle Azam Moussa Nzia Munene mobile maman 100 jours. Makilondi. Ok. Makela Londi Makilondi. Donc n'a qu'à encadré entouré na ba professionnel. Ok. Donc on na yeba ki Moussa na rappelle bien ngo siki. Très bien. Voilà. Ok. Alors, moi, le local kaboye, batilier caméra, batilier appareil, ni portable, abani kolo baba bilobela. Terre à terre. Il y a comme des bases à dérapage. Ok. Alors, autre question que ne confère à tout coup fait la leki na ye. Ok. Obi ngani ngapla kolo ba makambo ya bato na minte poto abo de domaine mo côté. Ok. Mais le kolo bazali batu. Ok. Pe basa ba congolais. Ok. Autre question, faut la répondre. Ok. Donc, olobi ke moi na moi somo comme na ye soki Ciara. Ok. Alobi ke le café rigolo là to ba ko kunde lobi abimeli yepse ba makambo tout ça ba molimo na ye bakangi yango na mai il faut ba sala ba prier pour ba libérer molimo wana. Est-ce que c'est vrai? Et ça faux. Et ça ba fausseté azobi ka ba bes na ye. Pourquoi ba tchaika? Pourquoi ba tusu ba tchaika? Dai Ciara ngo pe kuna ebie pe na malamu te mais non ka histoire na ye. Aza soki moi si ceux qui peut makango ba réseau n'importe comment makamne makia mabena ba réseau wana et maki mabe penza babaki ke azara soki nganga azara soki mandona azara soki mbikudi mais azara domaine abisote azali mosali ya nzambe te azali moto ya ba gri moto abisala sala tout ça bloko mande wana et puis takabi ke molimo ya leki affaire gola gigola et bimelie ebse ba makambo eko bimele tanke ki. Ok. Yene basa na relation ni wana ya liboso. Ok. Ya liboso. Et puis ami balé. Bible dit que il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ok. Ya ko bimela ye ndenge nini. Ok. Est-ce que basala ki na ba relation na ye? Est-ce que basala ki na ba makambo na ye? To eloko nini. Ok. Et puis ya misato. Ok. Moto ya kufi. Oyo molimo nezali ekangami quelque part. N'importe qui a comme nango te. Soki nzambe alakisi ye te ou bien soki asala misala mabe te. Ok. Yesu koyo alobi ke mutu alakisi ba makambo oyo leki ya fere mtabimeli ye kikola mtabimeli ye. Bon ezali nzambe mutu asimbi motema abo molimo ya gigola ebimeli ye to eza milimu mabe nde mutu elekse ba makambo oyo eza misala mabe moni satana. Il faut mekamo muke ko expliquer biso yango malamu amone ngo take prophétesse take nani to take nganga. Ok. Amekana ko expliquer biso mais makambo lobi e moni sabike eza makambo lokuta eza ba fausseté azoli ka sala ba bes na ye pa mona mukili oyo soki likambo kwei muna mtoko ko lo baba bilobela po amitalisa po asala ba bes azoli ka ba bes mais sala likambo lokuta makambo lobi. Ok, voilà, lentement ici vraiment pasteur Vincent Lobi eza makambo ya lokuta alobi bo bandela sur émission na omeka ko expliquer biso ndenge pasteur Vincent apesi ba point na ye awa expliquer biso ya ngo malamu. Voilà, pasteur Vincent Makela, pourquoi ba mort? Pourquoi bato bazokufa mingi na mboka na biso? Bato bakufa mingi na mboka biso pa bate pas c'est ça la mboka. Pas c'est ça na mboka makasi kolia eza pasi kolala eza pasi ba soin ya malonga ezali te même ata régime
alimentaire na biso eza mabe tolemi biloko kaka ba hormone biloko le cas délai vraiment yango moni bombo ya bato mingi ko mukuse bato baza ko mela te Nicolas tu koleka kaka awa ngana madame tosombi nini boîte ya babenga oni boîte ya nini ya boîte de conserve potolia babenga oni à part sardine ni chez Zalaka Pichard non sardine à part ba corned-beef ba pichard ça ba marketé un corned-beef boli misapo mutu pesa makambe bele OK tosombi corned-beef potolia mais to kia ngai makasi ya ko sakana te heureusement madame azaki veillé avec tout la date ya expiration totali boy ton ensemble et c'est les cas les cas qui une année quelques jours mais ba zote kango et heureusement toi qui veillé mais ba tumusa osoma ndenge wana ale ango oyebite ba retour oye kosala mana nsutu ya motu wana po ale biloko ezali expiré et comme ça poison et biloko mingi tozoli yango eza bapoison me bato bazali koyeba te bamisundeleka dele bamipanzeleka dele bamanga mingi tozali kolia eza mpena malamu mingi te donc yango moni bato bazali kokufa kosakana te na mbula te koleka ezaki na foye moko basomaki mipanzi bale mipanzi wana papa mama na bana bauti okufa ozomona parce que mipanzi ezalaki ndenge mabe basikre toza kolia ipe bamisusu na baloso musu eza bachasse biloko ndenge wana loka mpe mboka so contrôle ezalaka makasi te bon yango mona ezotraîne bamort epai ya bato voilà pasteur Vincent elontement ici vraiment nayebi ke baosignale ngai déjà tout chité déjà na émission kaka sikoyo ya mokona lelo oui baosignale ngai batenga déjà signal bapesinga déjà nombre ya minute oyo totikali na yango awa pasteur Vincent Makela nalobi charge responsabilité ya corps de Christ na mboka na biso apport nango eza nini to ezosala corps de Christ na ndenge nini préciser te dini mutuna na yo donc question na ngeza lina lobi basali ya nzambe na mboka na biso responsabilité na bango eza nini na kati ya mboka na biso musaso koteya apa koteya biso musaso koteya kolakisa bato nzela nzambe kolakisa bato Jésus Christ bato bongo na mitema mutatika kosala mabe akoma mutu malamu apport na biso liboso eza ngwana mboka apport na mibale ko bonde na pona mboka na biso tambola malamu nzambe asunga biso apesa biso bakonza malamu oyo bazana susia peuple po ete mboka na biso etambola malamu parce que mboka na biso ezindi mpenza makasi kozinda eloko moko ezomarche te na mboka na biso nzambe asala biso grâce wana voilà nzambe asala biso grâce wana ezalaki les révérends Vincent Makela lentement et sûrement tokomi vraiment na suka ya émission na biso émission militaire voilà pour signaler ngai déjà que to clôturer déjà émission ça na sikoyo conclusion na yo analyse na yo eza nini na onion stolobeli awa na ko saka bato bazako na souhaiter tout d'abord ba courage na pesa ba courage na ngepa ya faire gola na libotene mobimba bazala éveiller balanda bilobela batute makambe kwa ya na famille makambe kwa ya na famille et so makambe kwa na famille surtout yoza élevé comme on est kenda sango parce que combo ya gola et bani mingi pona faire gola c'est faire oui c'est faire gola yepela mutu to benga amplifier combo ana bimisi famille na bango voilà alors na kosenga na bango bazala na boyokani bon oui boyokani pe oui ça la 4 mais il faut que ça na makalika silanga soto bungi sango baza na bomoko et puis ba surpasser ba dire ya bato parce que ça famille moko oyo nzamba bimisi ba star so makambe koi makambe kolia makambe ko sacrifier bato makambe nini ko zanga te e ko sala kaka mais baza na mutu penza oyo ya ko supporter makambe ya ko telema po balanda ba makambo wana te parce que to kita to mata makambe banaka koya
Pe banaka kosa bino bamakambo musupe ko zala solo mais mingi lo bamaka lokuta po même atanga yoyo bamaka mingi lo bama po na ngai bato so andima ngo mais si 100% bamakambo lo bama na vie na ngai na ba ke 80% eza lokuta tam so na 20% déjà ya moi solo alors bon ba faire de golo ba yebani ndenge wana vraiment makambo bazala kaka donc bakanga motema baza na bomboko na kosala na ndeko na bango mususu na soki orli gola balongwaka na famille te babimaka na famille te bozala bomboko yokana leki no faire gola banguna boka soni Guy Gola asa kufi basi bakundi ye bile botika na bomboko pour la famille est toujours na top famille tellement parce que famille est sacré. Voilà. OK, voilà ba dédicace au PSP programme ya église. Ba dédicace parce que mbote mingi pa ya bana na ngai o bazana poto. La pesi mbote mingi pa ya na États-Unis et pa ya mwana na ngai Mayuma na États-Unis, Mayuma Grâce. D'abord c'est Sylvie qui gagne aux États-Unis, Zamba Papa Molaye, Patrick Kamanda aux États-Unis, sans oublier Frère Liévin, na chéri naye Maman Gigi aux États-Unis, est-ce que mon thème Maya Frère Liévin Vandaka, Zamba Papa Molaye, d'abord c'est tout que ça mbote mingi et pas ya évangéliste Edith Sungu na français, moi c'est naye mon apopi Maman Nancy. Moi nanga musupe na pesi mbote na France Maman Mati na mobile na ye frère na biso Anissé nzamba pambola bango Mimito Maduda na France namba na ye frère Yava nzamba pambola bango grand frère na ngai Yanze Experience nzamba pambola ye sœur na mwasi na ye Maman Brigitte nzamba pambola bango sœur Mariam na Belgique nzamba pambola ye na chéri na ye Papa John autobota mwana nzamba pambola bango apesa pe mwana za nzoto makasi akola malamu na kombo na Yesu Masia na pesi bongo sel Sunda na Belgique mbote Coco Ping Pong Gabriel Yamba mbote mingi sel Virginie na pesi mbote mingi base belé base belé et basaoula na France mbote mingi pourquoi pas na pesa pe pour kosukisa mwana na ngai na Hollande nzamba pambola ye igete simao na lingaka mingi Madelena nzamba le pambola no fa mobimba bino nyonso na pesi no mbote matola na biso bo like be mission bo aimer et puis bo partager nzamba pambola bino c'est votre bien-aimé le pasteur Vincent Makela mbalasima ndeto monani mbote mingi na famille na ngai fa Makela bino nyonso tout mbote na bino voilà on est là qui na bosani grand prêtre Mangobo na Hollande grand prêtre Mangobo nzambe alekana kopambola yo na chéri na yo na famille mo na Hollande merci voilà on est là qui patriarche Vincent Makela nde abandai koloba na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozala ki na frère na biso je suis Luanda Prone na pesimbote na mona bière Mayatomo Mayamoto na Paris na pesimbote na apôtre Idi Amin Linzoki Momochar dédié mon bébé que j'aime beaucoup. Les bébés Merati, les bébés de Papa Flam, na pesimbote na bana nyonso ya les Rochers Sali, na pesimbote na maître Daniel, avocat Cambeze, na pesimbote na maître Ediamine, na pesimbote na maître Melchisedek Panjo, pasteur Tetendaya, na pesimbote na Fabrice Kimpala et sans oublier JC Tumba, que j'ai sali à passant, JC Tumba mon partenaire, ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert